Causato que de ça, bala, koufi bala, ça n'importe quoi. Mais, yo beaucoup de temps, dès ton vivant, il faut l'attacher. Moi, je suis fier de moi. Je m'habille trop, très cher. Voilà, c'est mon vote. Avec conviction. Moutako boya. Aye na matisi na ndako nanga aolukanda yibanga bilamba take na ngakuna ngoma tsawite po banga kaba yiba na mwasi kutu na ko matsaite pa ko yiba donc mutana plein droit kuna ezaka mwana nga moko ya mobali moko kaka Houston mon voto ya kotaka papa na kota na bikota koti mais yena ki paite pa ozwate pa biki papa pa na mamba bilamba asanga na ate kuna papa asanga na ate. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Donc sakai nango le. Na sakai nango. Na kati t-shirt eza Gabana. Moni. Maman na banzini yansu quoi. Oh. Ya. Na lati très très fort. Muta osome anga eloko azate. À part na bi Washington, bon au kamba bopone za mutu mo palo ba sombela déjà. Et bien, il va comme ça. Oh, que on a appelé plan. Plan à mon via Betty. Donc, à quel coup je pas battu quoi. Soit la linga impressionné, mon niveau n'est pas bête à fort, n'a mutu. Na sombe la été. Washington, muta sombe la 10 costumes. L'honorable. 10 costumes ya Gabana. 4 fois prêtre. Vous comprenez? Vraiment, attends à coup filer l'eau. Aya ko récupérer ba costume na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Abandaka bien, mais na souka baby saga. Vous comprenez? Donc, ndega ye wana a mutu, oya azo ba vérité, a mwana poto ya tongo tongo. José Wanduka wana. Mais, asali maman na faute. Asani. A plagié émission na yo, et puis, atie songi. Oh, na changu bato yaka poto ezalika bana njili oh bato ya ba nani kingasani kimbanzeke banini bazaki moko pamba bato na ba fâché mabe ba bisika ya mo photo kendo sa l'émission ngabite na osala te wana mutulanga bosola na yeka kuna ordonné à ignorer bango à reconnaître kaka titi les valois ya lobi atangi bato na mabe master erreur yo sali ngato to sai concept biso to tanga bato ba kufate ya ko biko tanga ba masa na mususu ba tole ba nini baza ba yana yena age po ya zakileki bato na ya badaya mutu so akufi batanga na yeke. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Gars na juba projet na mususu. On juba contrat na mususu. On ne vit pas sans se dire adieu. Ngai ide mutu na bimi na longo na kati ya groupe. Mais groupe so kende bien. Olongo ndeni na comprendre. Na longo 2 semaines passé ngana toza na bino. Oui, ngana oti ko zo contrat kalate. Na zo que depuis moi kala. Le projet na cité te olongo. Non, mais ndeni so na vu koto ba futanga bien. Donc c'est qu'on c'est nos te afuta ngai mais kotonga na ki eza projet o ya venir tangai. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mais biso vérité. Au moins mboko yo vandaka Paris est la capitale de la mode. Vous comprenez? Makamnyo c'est beaucoup la vandaka na Paris. Nyarko sa vandaki wapi? Na Paris. King Kesera vandaki wapi? Na Paris. Benz Bozi na vanda wapi? Avanda na Paris. Asha Mofoto vanda wapi? Na kati ya Paris. Ça dit makambo nyoso esala makasi s'agit de proclamer. Ezala pape. Ezala ballon d'or. Proclamation esala makangam na salaka. Vous comprenez? Ngaza manager na yi. Soka tuna kia vina nga alingaka sala ngote. Peko salirié. Nombre de vies où il y a sali, et l'équipe 300 personnes. Vous comprenez? Mais ce qu'il y a une idéologie que manager, t'as la cop dans les arbres, il y a un conseiller qui était. Donc il y a fond de gueule, mais t'as pas savoir comment vite fait, non, ndemo qui est salama.
artiste musicien mon côté à Koko Sala di Kamoussa contacté manager même président de la République azamba conseiller avant ça la likamba tout n'a pas conseiller na erreur ya sala que bon de toute façon wanga pesi na tiaki close na contrat biso na ye quoi là c'est que le pensé bien on va te ngaza qui déjà destin kendeki. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Ça que signé bon. Na signé na bango. Tant aux olia mbongo ba tuifo. Tant na olia mbongo kimakuta. Na zai ko respecter. Abenganga belé. Bongo yo que signé ga bon. Na ngo ko to mule mule ite po. O que signé no ga boye lo ezate o que signé bon. Kuna ko ça que belé. Kuna zali kolo. Oui. Bango ba besoin o tala kaka daju. Tala kaka frangrish. Tu tali bino bi bango ba world ba et puis ba disque de platine ba nini tout ça et puis occupé-moi qui na occupé-moi qui ça va pas dans na le tala no kuto avance déjà likonda avance pas likonda car le daron nous on y va avec papa à Kinshasa. Bon toi tu restes joie oyo ba là on t'a on a kei na bana nga pe ba soutenir oh babi kendeka non papa kendeka à ton âge kendo zo ramonga bien kuna. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie pointi coin motote o tolobe la vie kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Voilà, Topesi Binombote partout, Bolanda Biso à travers Tolobe la vie officielle. En tout cas, merci de votre fidélité, merci la confiance au Bozakanango, la émission Nabino, Tolobe la vie officielle. Awa Léo Nazana, Achamo Voto. À chaque fois, Achamo Voto a CV. Donc, au sentier, que non, Banda Awa, Banda Pa, Andi, Rissa, Tina Maluku. Merci à la grande équipe à Tolobe, la ville honorable, 4 fois prêtre, Washington, prêtre, Washington, grand pays d'Amérique. Pongandi Mabatu Pamba, de ce monde à vivre, 4 fois prêtre, donc allez-y comprendre. Eric Chimono, PDG authentique, la noblicité dans les sangs. Pinocé Agostino Masso, sa papa social. Awatoza, et pas il y a frère Nabiso Ndeko Nabiso, Andy Iris, Sogo Yawa, en tout cas. Sur le côté de l'excellité, faut maçon. Place de Koutana, papier, les rois, cartes illimitées, formule à Souka. Achamo Voto, bonjour. Bonjour. Colo émission Tolobe la vie, Papi Gene. Bonjour. Pai Grande. Oui, c'est moi. Ngaba Kombo no mingi ba Ngaba Kombo na Pai Grande, Papa Chouege, Koko ya Londres, le Parisien le plus beau, ba Kombo na ngana lingango mingi. La figure emblématique de Paris, c'est bien bel et bien moi. Le Parisien vrai Joe ko au moins de bogar moko boye, toujours bien habillé, mokile sepe là-bas monanga. Ba maman, ba mbote belé. Merci. Soyo Bogota, na weba que moi sinata la toujours. Voilà, donc c'est Achamo Voto, comprenez. Achamo Voto, avant tout banda émission, il y a biso tout ça là. Ola qui sera bilamba. Lelo. Ah ouais. Lelo siko lelo latini. On a tiré à coutuner l'accent. Pour les hommes, nana. Oye koti, Yamamoto. Moni version siko bimi na moni mopa ala tiango na moni pe biga ntsumbu pe asombaki na misunanga. Donc ezo teka mabato azo somba na moni petit nanga inani
comment il s'appelle, Patrick Meka. Namoni, l'autre là, comment il s'appelle, Parigo, Rife Malenga, Namoni qui est pénango, ça dit, et comme moi, belé quoi. Ça Yamamoto. Oyo, boye binabino, discours, mais oyo na obete la sete, pour na zana ngai moko, les chaussures. Obolo bate ke ote viazo kosa te. Na ola sabino penda. Acha mon photo. Mon photo. Viens bino Boga. Ya Boga. Tanga. Prada. Tanga. Prada, collection Uti Kokota, 1649 €. Muta sombelinga te. La sombeli yo. Nana sombelanga. Nana kobi misa 1640. Le va, il faut à Washington. C'est quoi dans ce Washington yo moko? Ngai moko. Le quoi Washington muta sombi ango donc ezanga moko. Pas grande. So muta kosi. Tozondi kaka na ba micro. Na uto so. Tomona mutu mo bota bima ba keno ngam na pela ki. Te muta pele ngate. Oh, nazana mbona ba futangati. Comme nanga vie bilamba. Washington aza imbécile na bilamba menga vie bilamba. C'est-à-dire na chambre tonda bilamba. Mbetu nanga eza mukie bilamba bilamba eleki ba sapato eleki zanga na choix ezate. Ozomone comment est-ce qu'il faut conseiller nanga. Yeyo Andiris, la bière de tous les plays. Tellement ya ebi mambo bilamba koleka boutique pe aibi bilamba la tsaka pe bato minene surtout na côté ya nani présence asunge so bato tout balata akuna awa bato États-Unis balata akuna mais sapato yo bande wa bolingo 1649 € ezala tonga lelo deuxième fois on a lata bo 1649 no wotinda te basuba ta ochata molomo ta na mai 1649 te papa. Il faut moi l'ambition ya moi c'est congolaise à Brazzaville. Auti kotika biso. Loris la congolaise. Na émission moko to kende biso nyoso toke Bruxelles. Conseil à papa nani Canal Plus et filma kango alobaki il faut parfois faire plaisir à ton corps. Cause la to que te sal bala kufi bala ça n'importe quoi mais yo beaucoup temps de ton vivant il faut l'attacher. Moi je suis fier de moi, je m'habille trop très cher. Voilà ça mon photo. Na levé avec conviction. Mutako boya aye na matisi na ndako nanga aolukanda yibanga bilamba. Take na kuna ngoma twa po banga kaba yiba. Na moi sikutu na ko matite pa ko yiba donc mutana plein droit kuna ezaka mwana nga moko ya mobali moko kaka Houston mon photo. Ya kotaka papa na kota na bikota koti mais il y a qui n'était pas aux voix, pas dit papa pas mamba bilamba voilà donc na uti ko somba donc Prada il y a 1000 combien 1649 €. Ya tabanakati ya sakite le ba petit ngai Cyril Kina tabanakati ya sakite yango bozomona na poussa botala obie omoni acha mon photo donc vient à Kosakana était donné à la très fort. Dans la bimi négolobaka yong to misa mwana na okina minoko dentiste pour aujourd'hui je suis un dentiste. Donc ba griffe nyo so na katanzo tunanga. Donc sakai na ngole. Na sakai na ngo. Na kati t-shirt to eza Gabana. Moni. Maman na banzini yansu quoi. Oh. Ya. Na la très très fort. Muta osome ngai loko azate. À part na bi Washington, bon au kamba bopo les amutu mo pa ba sombela déjà. Et beli ba ko sa ko. Oh, ke on ngam na pele plan. Plan na moni via beti. Donc akena kuzo pa bato ko. So la linga impressionner mutu mo ba moni vient ga beta fort bo ngai mutu na sombela ite. Washington muta sombela ngai 10 costumes l'honorable. 10 costumes ya Gabana. 4 fois prêtre. Vous comprenez? Vraiment, attends à coup filer l'eau. Aya ko récupérer ma costume là. 10. Voilà. Donc à part hier, vous devez go bimate ke o ngam na pesa gaé. Te azate. Azate na lobi na muto azate.
naboyi nalingi suste bakosa bato ngai moko démon vivant nalobi ke bilamba nalataka nasombaka nga moko. Voilà. À part Washington, a joué sanga avion awa. Vie yakatola la 48 heures na ebinanga kutute et le koni ya bengelinga ngape le kwana la voyage. Wa na kita. Yeba lo bana ka même phrase. Vie non ba chambre o la main na kola sauter po na bi monter mana auto ko yibanga pe bilamba. Atinga hôtel. Le vie obi ke le faut songa ngape le bina songa. O me ba etola 48 tete vie songa na ho. Donc il y a une boutique pas bonne qui ne koloba ke Washington oza imbécile na bilamba. Pas bona ke 10 costumes oyaze ko futati ba bimisa ngo ba pesinga. Ya na koma pressé le kwa diare na zonga ka pari mango. Na kati avion na ofungola sac wana ba tia ba sac likolo. Mais na boko tia sac na tina makolo encore bato ala ke belete donc muke na fungoli na talano bilamba we ko yoli mo pamba na tabeza na ngoka. Voilà, voilà, Washington, 4 fois prêtre, Tondi Marabatu, Tondi Marapé Batu. Somona, Achamovoto, Salara, une mission, il y a Mubimba. Reconnaissance. Hommage à Washington, Ndebalobaga, et mon vivant. Achamovoto, la Kisaki, Boudimona, et pas, il y a honorable Washington, 4 fois prêtre. Tondi Marabatu, parce que Moutou, on a un mystique, il y a l'imoc, il y a un mystique. Washington, place aux alliés, big up, Nayo. Asuma voto émission to bande ko sala oyo bande ko tanga ba komba bana poto ya kana story no change parce que story no change la idéologie conception il y a tolobe la vie yo moto yelo ngam na kina conception wana alors ba retour na merci pour la question pertinente. D'abord avant na banda ko répondre yo naza ko saluer maman Angèle, la veuve maman Angèle. Na Bruxelles, moi si ya colonel Motoko. Colonel Motoko a outi ko quitter biso il y a cela 2 semaines. Bon ba yebi colonel Motoko te po moninga nazali bobe ngai nani comment on dit bobe ngai wana le narrateur. Naza narrateur, na aussi dans mon rôle ngai narrateur pour 5 minutes. Je vais parler de feu colonel Motoko, Oyauto quitté Bicho il y a 2 semaines. Colonel Motoko, Azali, jeune Moko, Abotami, jeune Tango Kotaki armé, Abotami na 57, c'est-à-dire âge Moko Nanga. Alors, Akeneke armé, Mobutu a Tindie, Akeneko continue la classe naïe. Il y a qui soldats na Israël. Après Israël, beaucoup de Tindaki a continué à être aux États-Unis. Tant que zone Congo a eu la grade de colonel. Tant que zone Mobutu a joué comme garde rapproché. A servir avec loyauté le président Mobutu Sese Seko, le maréchal le plus beau des présidents du monde. Alors, tango ba américain ba yokani ba trahir vieux Sekula, autrement dit ce school ba kotise libiso ba rwandais ba ougandais ba burundais ba angolais et tout ba bengana maréchal. Bon, le vieux était malade na trahison ba généraux na ye bazaki na ye mais Joana colonel na joua rôle moko. Le colonel mon côté à Mokila joué. Je parle haut et fort. Le président Mobutu Tangazo Kokende Namboka Guado avait il fallait mataka ndenzela oyo bavion se mataka. Mais il y a signalé qui est à Matissa a pilote na kati avion toko kenenzela so kenenzela ya Malukute tozo matasiko nzela ya Njili. Bamata ya omoni bajeo bato asalaki mpona battre avion Mobutu esimbate Mobutu akende Guado. Na Guado kuna kaka ba généraux oye moko asalaka bango bayokani ke battre Mobutu na kati ya Guado, donc na Kawele. Mais le même colonel wana azwa Sekula na avion
Il y a des Camerounais et il y a des Angolais. D'où Akima na président, Tinani le président a Koufi na Maboko na Maroc. Donc il a accompli mission naïe en tant que colonel rapproché à président de la République. Donc Azaki le seul. Aïe, tant maréchal Koufi, donc mission naïe comme accompli. Aïe, yena madame Maman Angèle que je salue. Aïe qu'on va en Belgique, mais nous avons vu ça dans Mukandate. Malgré qu'il y a dans Mukandate, mais Maman Angèle, maman, mes félicitations. Ceux qui battent sur mon kili, Bazala qui le colle Longonia. Maman n'a pas qui n'a mobile naïe. Dans nombre d'années, Banda, maréchal Koufaki na 97, c'est-à-dire 97. Maman Angèle, avant d'aller mobile naïe. Malgré bapasi bamonyo koli bapiaka babisengo ti ndenge akeko kunda mbali na ye ya 2 semaines. Maman Angèle longo na mingi ba yebaki colonel motokote donc aza soldat oyo vraiment accompli mission na ye ya armée salaki sans trahison ba benga ye mbalebele azonga Congo akende kosalela Kabila boya malgré bapiaka. Mais il y a des généraux qui sont Congo. Mais il y a des Kozonga. Vraiment, il n'y a pas de mon colonel, parce qu'il a accompli une mission, il y a qui soda. C'est-à-dire, au trahir le président de la République, au trahir Mbokate, au trahir le président de la République, pour Nambongo. Et notre président actuel, Tshisekedi, Luka Peyo formé, Oya yo basoda, un jour ce que bébé lio, basundola yote. Dans l'exemple, colonel Motoko à la Kissi. Est-ce que yo zana basoda wana? Tam susu, ozovana na ba traître, po bana mura wana, o bazana yo, bazaya yote. So le lobe, yindi talaka président wana nani, bakangiye na basoda na ye, ya Guinée. Na basoda na ye moko. Merci to suki wana. Na côté deuxième épisode. Président wana ya Guinée, je vais vous expliquer. Comme on a eu Alpha Condé. Na ba recherche na ngai. Papa naza Guinée, maman naza Mukongo. Oh. Oui. Omoni ba Guinée ba yaka na kini ba saka ba boutique na ba Victoire na. Ma papa naza ki bato wana ba yaka ko sala ba boutique. Aboti Alpha Condé na kini. Alpha Condé akamada Kofi. Ah bon? Kofi ayembaka Alpha Condé donc Massa Kofi Olomide Alpha Kofi ba Massa le président vous avez dit c'est moi à Longwe au tiré na nef. Alors papa na me maquiller bachiki ba poto ba ni atangi ba ni ti ndenge akoma ine bonga wana président de la République. Akoma na président de la République et loko ya saki mabe aye ko combattre. Il y a une majorité de la population qui Peul. Il y a Ayaki, de quoi il y a pour ce monde, Alinga Peul. Alors que dans la Guinée, il y a Peul. Et là, on peut les mois de problème. À ça, qui guerre n'a pas Peul, la Kandisa qui va belé à Boma Peul belé. On a écoué. C'est-à-dire, le président africain, tu as évité nani, où est-ce que kalate. Vous avez pris. Donc, ce que vous avez mandats, bima na malé bekende. Yo moko, joa bilo kono kende, tika, ba élection salama, ba élection transparente, yo va yoka na mboka, to bi botan na ngai koki. Pour moni, to bandi comment ba président, ba zo kufa ka Afrique. Donc, ils ont kufa ma côté Afrique de l'Ouest, et ko yati, et pas la mission d'Afrique centrale. Conseil gratuit, Boyo Kayangwan. Alpha Condé, d'origine guinéenne, un peu congolais, Botika, Massa ya Kofi Olomide.
Kofi Azana awesa ba matanga na malembe na ndako na ye po master même tadaye Alpha Condé d'abord président africain Boyebela voilà tout ça na 3e place naza kolobela maman na biso consort na yo comment elle s'appelle Tatiana Osango que je salue. Petite sœur propre moi na bandale ya tongo bambote yango. Tatiana Osango azali journaliste indépendante. Asala ba émission na ye azaka pour motote asala ki musite pona mbongo. Tatiana Osango mwana mutete la oyo ali akapundu na loso. Bayi ko kangaye na weza bandale. Azaki na mwana bakendeki na ye na kesi bakendeki na pour intimidation. Petite sœur koyoke la bangote zala toujours journaliste indépendant kobanga elo côté tala biso na bapoto betozo soutenir yo mwana mutete la yo li akapundu na loso tozo soutenir yo continuer ba émission na tozo kolanda yo oza vraiment journaliste ya munene ngakuti na pese koza numéro 1 na kati ya Kinshasa Tatiana Osango mwana mutete la OK tozo na bo sikoyo poser question to ya on tourne là dans le ba émission to ndeko sala il y a story no change est-ce que na simo Zuzu appelle belé na Zuzu appelle il y a bana poto ya kala ba sepeli fort ba mususu oh ben frère ba comment le biso le quitter mais émission na nécessité eza 5 tokotaka bino ndamu na buti 5 monsieur koki bokomona bino batoto apoto bakoki nano tozaka na 3 etikali 2 bakomona bino to bokoyoka mais la plupart na bino basi balekaki baza na patience bazo zela ngana yo to continuer ba émission mi balwana etikali yango na yebisi yoke bana poto ya kala bazo benga mais oyebi congolais. Ça dit Congolais de Kinshasa. Congolais à Brazzaville. Na bande ko na biso ya Angola. Banda Kabila. De son vrai nom c'est qui? Kanambe. Akomaki na pouvoir et loko ya memela Congolais. Motema mabe. Oh. Soko moni Congolais nyoso. Akoma na motema mabe même baba za bato ya babota matango ya Mobutu o ba yebi président kana tika na yebi président ya Mobutu nga pela sikoyo naza muto ya impère ya makila donc je peux rien changer babenga na ba politique na kota politique mais na lingaka te parce que muto aza président pe ampiko lokwa Mobutu pe maele lokwa Mobutu aza sulté onyo so bayaka baza dicté na ba occidentaux baza dicté na ba Rwandais ba Burundais na ba Ougandais mais tango Mobutu c'est sekula le maréchal azaki wana ba soka telemi ba président wana bilominacé mais le ba comment ba grand prêtre mais mo eloko Kabila memi na Congo Kanambe pona préciser eloko ya memi motema mabe na poison soko moni bande kona biso motema mabe o baza nango okozo idete papa na kembu sikate ba conception yo songa na sala bato akoma ko yiba yango bakoma ko saba émission moi pena ke émission ni c'est salama mais yazo sala yango aye apesi peut-être yo na pesi exemple 100 balles on a be émission na sala mais tabo yo sala émission na yo le kota la ko yangate okaisi mtaina conception nzoka ya tala ba émission nyosto mutu faut za maile ngai tout bako na sala plus de 380 émissions chaque émission na conception nanga mola azaka nanga ayebi ki viona mutu sala ka yebi ki mutu nanga sala ka yebi ngana créer makambo chaque seconde nzoba tianga maile ndengwana au moins to beti makambo ba Alpha Condé zaina programme te mais na yebi opinion ba yebaki Alpha Condé bakangi mais ba bomi ete ba maltraité ete
Mais c'était un petit Quinois. Konde ozoka kombote ba go ba tse. Mais oyebi bango kuna tango ba Guinée bayaki pour ba s'installer, il fallait ko ba la congolaise, zaïroise. Alors, faut qu'on pesa mwana kombo ya zaïroise pour Mobutu azala tranquille. Ya momone ba konde eza komba ba Congo. Eza kinaka. Taba izongi na mboka kuna ekomi c'est Konde. On a une recherche na trouvé yango. Bon, mon ezaki na programme te mais na côté ici en tant que narrateur. Congolais a combiné na motema mabe ya kosakana te. Nazo yebisa bino. Bozaka na concept te botikala ka kotala ba vidéo o moninga sala eloko esepeli si yote oji na ko répondre awa. Et comme émission na yo. Mais il y a conception na yo te. Vous comprenez? Naza mutu. Na kwepe ko bosala. Na mona même masana mususu bu. Oh place na chalobi, eza bongote. Oh achango kutu, azalaka te. Mais moi je suis un narrateur. Un narrateur, c'est comme un historien. Mutu oyo abotamaka na 1500 te. Mais abotamina lelo. Azobete histoire ya tango akala. Parce qu'il atangila ke au classe. Vous comprenez? Dans mon émission femme moko Christine Sogi Piscine Blanc. À cette émission moko sous les jupons. Dans mon historien bazo défilé, oh y a zobete histoire 1700, il y a 1500. Est-ce que bato ba génération chose a besoin na yaya? Parce qu'ils sont des historiens, batanga classe. Comme moi, je suis le narrateur. Si vous comprenez, le mot narrateur, ça vient du mot narrer. Dire quelque chose. Likamoko ya bien boué. Likamoko le kaka boué. Tina ya narrateur. Alors, ceux qui narrateur, alobi makambo, abo seto likamoko. Contenu yé rigueur te. Benga yeto na téléphone, obi ya na place boué, na bosana ki boué. Likamango ezaka boué. Ngana kozonga na télévision na ko se corriger na tangi komo na muto pesinga idée. Mais yo komi ko vanda po kaka longi na télévision. Allez. Oye ko ote place na chaluba ki bien te. Ezabo. Tango yo lobi okaisi ba kotala yo. Chroniqueur bato apesio 30 minutes pour la télévision. Bato atali yo combien? 199 personnes. Est-ce que ça bien? On les caille pourquoi ça dit moutata lui les famille na yo. Pose dans les cas dans les cas qui na papi jet. Mais ça makamuna yo te. Oza na loupe banate benga papi jet. Vieux abosani ba kombo boy. Papi jet na ligaka répondre que non on a nécessité. Mais yo ko forcer au jeu papier. Bah vendeur d'illusion, le mot j'utilise. Bah vendeur d'illusion, bah vendeur de rêves. Voilà. Bah baby français, baby les deux mots que j'ai utilisés. Bah vendeur d'illusion et les vendeurs de rêves. Au jeu monsieur Yamutu, oye ko sala. Concept na yote. Tala yo yena. Maman na concept. Eza ya yo. Mais et combi mutu soyez et puis nga kutu na poto comme sur 20 ans vaillé mais aye ote alobaki bien te abosana ki ba komo to ya kotala sikoyo arrive date d'entrée na ye lo que je vois date d'entrée na ye il est venu en 90 aux hommes sont des vendeurs d'illusions il est venu na lobi na yo oyambaka mutu moko aye ko contredire nga lingi kuta bebisa émission bato batala yeto yebi na kati ya motema na yo. OK. Je remercie beaucoup camarade nanga José Wanduka pour y avoir courage ya kotanga ba komboke bato wana bobo a préciser pe na date d'entrée ya mutu na poto. C'est pas bien mon frère. Eloko eza ya yote ko sala yango te. Kapo ba mone lobi na télévision. Et puis ça, il y a 200 personnes, 200 vues, batali yote. Tout ce qui est makambouana, ce qu'on moni, ngana bosani. Au téléphone, mututu anango, benga, à place, on a papa,
tango ozonga émission Papi Gen obosani bato boy nga na ko répondre que émission nano esilité yo yo ko journaliste na yo ozalaka pete bato ozotanga parce que bato na bamelaka bangi yo pomelaka bangi alors okamati otie bango donc banoalaire quoi hein. Mais moi je suis un thé au moins tant na ça ba émission na biso tant 2 jours 3 jours na la lité na kende ke pa bato mayele ba vio ba poto kala net ba même aleba avant na nanis na kutani na ye mutu lokola nani Simon Kimbako babenga kai nani non c'est qui na te monsieur ya Simon Kimbako aka bato wana bauta ba Belgique ba ya poto kala ozomona ba yebi ndenge bato azo ya tinde biso zo ya bazo mona biso kombo kiminga kombo koya c'est-à-dire na mona ki bango na solola ki na bango comment mutu boy moi qui na zo biso ba oti ko pesa ngana zaka lokutati vous comprenez ba oti ko pesa ba kombo na zaki et même aleba na ya na ngayo kombo kimi koya ba pesa nga ba kombo wana ba bi bon les qui savent nous ba kombo yo après biso peut raisonner to peut se sous bato mususu pour bato baleki ebele na moni ba vendeur d'illusion ba ye koleka o te oui est-ce que on a vu bon le quoi ça muta mayele na vandinye mais tala José Wanduka aye koloba véritable non makambo bino bozoloba mutu wana pe azo sa émission na aye ko contribuer acha azala pe na bani wana te aye na 90 ozomona ke obebi se émission mais heureusement bana poto akala balingi kutu ko yoka yote balingi kotala yote balingi mo photo na mon boss to continuer émission na biso et on va le continuer na ye lisusu et pas ya camarade na intime José Wanduka autrement dit Jacques Mère pour ya lingi ba chaîne to amine na Jacques Mère akita na obakini aza pire mwana mana nga pire pote na nga mwana poto akala ya kala pena aya ba 78 mais aya ndenge ni tuna ngai billet na komba José Wanduka te pardon passeport na José Wanduka mais billet José Eduardo dos Santos vous comprenez Capo Mundele les rois azaki flou nde Wanduka aligazonga kini mais lelo na comme Nzambe il a fait son époque vous comprenez alors quoi number 1 ya bana njili et puis azaki le prix oh monsieur Kashito Dilolo nana koyeba yete mwana mai na ngai le quoi number 1 bana ya bana njili ya njili ko ah bon mais azaki le plus jeune na bango be courageux vous comprenez aya wateka bandité asala chèque te boulot na boulot kaka vous comprenez ba somba 3 quarts akita king mais car préféré ezaki 818 ngane tokene nzela Mazda 818 ya jaune ya comment que ma vanga tanga na ko ba masa na José Wanduka ay kotalanga o ya mo voto webi ndenge zalewa Victoria euti ko pansana to sala je mo ko ngana yo ngabi Wanduka to sani ngano tuti na viva la musique te to sala ba kombo na biso kabi Wanduka aho yozulukela na ba problème makamonga na kukangote te apesenga babule na ndimi babule ya Wanduka yozwa Victoria Eleison ngalo kwa na mwana njili po yendeka sana aza conservateur alila njili mabe grand conservateur Wanduka ta kekin jamais que nous coûtons azaki na gombe rien azeka ba ndima ngondo bangande bende yazaneka côté wana po yepe na vandisa kombo Kashito Dilolo bambote bele mais nazo ba mabe na yonde konanga moi mai azwa Victoria principal oya bipoli so le bipoli ya kota mai eza Wanduka donc ba contacti na Wanduka ya kota na kota bipoli mama na ngai donc Wanduka il faut la bogar taille moulai
car ayaki pe na biloko car côté muso ina ba mal oyo tango kala toke ba mal ba slip ya basi ba soutien ya basi, c'est-à-dire yem tasaki membre donateur ya mouvement aleka ba mayele. Oh non, si s'agit makamba Victoria principal et le canique écran ngam na mandoleka nzoka mamadere wanduka swali komi na télé ako parler makamba Victoria principal te azolo bela mamba ba forme na ye onga José Wanduka autrement dit monsieur Jacques Emer papa blouson lati kashito dilo abadi kolobela de bilambana alobela ka Victoria principal te onga kutu mutu na ye na danse mbrototo na uta na omikili babibi pole aza aventurier mutu nde vrai mutu nde omonaka Wanduka ganyaka Kinshasa na maboko na ye nga pe na juda ngai pare apesenga masa apesenga boule nakena Victoria eleison nanga mutu a papa mbame na ju na mboni Kester tota imikizwa ba forme bani ba olanda biso na bikingo mone ezala eloka liboso to monter fan club Victoria siège nango ngala masa moto fungwa legal Roko Matino na lemba siège ezala kuna ba washifa mutu mugamba bayebi ba mona bandali mabele Chico Sengo Chima histoire vraie ngana okosa tegaza kini ya Victoria mais bandeli la Victoria ozo comprendre kamwana ba chanter ba Macolin les géants Macolin ayebi histoire na zoloba ba joli mubiala bayebi yaya na bani makambo ya komemela mouvement GN. Imagine toi que Zaki président Lidjo Kwempa na ye na ye potote mais na zaka d'orchestre bango comme nango el soumaniché Lidjo Kwempa ba nani chanteur mususu nani oyo tout nga président ba me mwana muke tango apesi nga lokwa na za mayele na kumbeli Victoria ba ngai président ya fan club mutako sauté que sera habité Bandal mais siège à Victoria ezaki na lemba na boutique Roko Matino la preuve on est que tala mwana mbalo nani Titi Levalwa aza prêtre na masina otimiki aya afungola boutique oyebi sans tambour ni trompette na lemba en face ya pour siège ya Victoria ngona ya mto king que c'est Victoria et c'est un victorien au moins de tout matin mouvement ngai président Titi Levalwa président discipline ya moni mouvement ekolaka surtout ici mouvement une année après ngana ekozonga na ngamiki ba tana komewa vile nkuru ayiko pimela la petit oyebi ki yoza aventurier yoza mwana oyo ya matonge ukende kokoma na ba Victoria ndeni waneza orchestre bato abandundu yoke kolukani yoza mungala yoza ndeko na mongo ngabi vie pardon yaka loyenga bo mwana na oyebi ki so matisi bango via gangela ngai ndo mona kana zongaka vive la musique mais na bo jeunesse nanga na lekaka pe na Victoria eleison en tant que président ya fan club Victoria na sala publicité ya Miliko Paraíso na stade Paradiso na stade d'Iveme na Victoria soko tetembe lukango komona baya batuna ngai papa santé na pona zaki neti yo papa santé na oza munene pona ngabi parce que na mela Amérique Paradiso bu public ezo le canal télévision papa sanga 100 cartons ya Miliki 100 cartons kinge meneya ba pesa ki balar nga ba pianga espèce de pesa ya Miliki emeneya bimela ngati oh noko toka bola nga kinge zoa nga na ozonga ya Mikili na pia mera biso ba carton teka histoire vraie nga na kosate bobi eleka et publicité Miliki Paradiso beaucoup mona nga penza bazotunanga
papa santé no bonde non parce que na melaka ya coach ba bisenga na marketing global pour 100 cartons ya miliki paradiso na habite so miliki yango eza be limona yango. Est-ce que José Wanduka sani José Wanduka alekaka na télévision mwana mayo ayo kambwisanga ye. José Wanduka alekaka alobelaka bilamba na ye yango mboni yazwaka succès côté forme. Oh rôle ne ezalaki amema victoria principale na top yake ne pona lobela kaka publicité na ye. Oh nga José Wanduka obeti blouson nini yango blouson na njili etikala na kombo ya pesaka wana nani Kashito Dilolo. Azana bato balingaka bamona ye. Bato belé njili ko bamona ye te baluka bamona ye Kashito Dilolo. Donc mwana mai alobela Victoria te. Tuna ngani na organiser concert Victoria Eleison na Victoria principal. Wapi na Lemba. Ba Wanduka ya. Na bipoli na kati ya voiture. Na 3 momi. José Webilika kola god. José a débarqué à Kitib. Lembe bukana. Kashito Dilolo, Kashito Dilolo, Kashito Tala, encore un géant. Bogard, là on va 22 ans. Kashito Dilolo, Nakan. Oh, ma salut les a danger. Bon sentir. Kabi, toko tande na kati. Akota. Leki ya yabi, onde ni ngabite. Kashito Dilolo na kati. Ah, peut-être là il a tembe. Oh, kabi azana kati. Bakomisiko ya noko bipoli fumutaku papa na yezo alobi il faut bino bobanda ke sabino Kashito Dilolo eza bongo te bino nde bokei biso tikali na Victoria Eleison bino faut bobanda concert. Bon le quoi il passe à chef kuna bayokelaka ye bon te to banda bipoli na équipe na ye na ba Safo Manzangi bani na ye ba su bato akindeke babadi le oh washi nani yeko José Wanduka a matin na podium na kana vandelika net chanter jana ko aza courage mwana muzombo yo oza courage ya na kafroje ya ye na kati ba chanteur ba oyemba bakaboni de chanteur côté ye na kati lokola kolo mouvement zoka zo ba mouvement aboma mouvement jour wala dile Kashito Dilolo azwa ba bwaki wana ba ermo ba beteka de nzembo yemo akabi Victoria boma ta prévision za kubeta po azaki mettre à jouer orchestre wana sans ye po ye pe mta opesa balar na ye. Lero wana zaki mwana mkeko so malepi ba pale na bala mbongo yake nango 3 voitures. Ba mali ya ba soutien ba kaleso banzele ba chemise kolobati. Donc azo a financer orchestre wana yemo gope akoisa gope lisusu. Ba tant que ça matika papa na fio papa na mushedio na tindele mbote. Na mwana ka mwana bayi pa aye oh movoto mutu nanga na banzele na ka na moni na kina ofazira na ba momi or bipoli fumuta kwa zaki na orge azo tidie sikoyo mouvement ya Kashito Dilolo. José Wanduka kimi mouvement Wanduka benda ya momi bipoli ya monika boye Wanduka mutana car donc soki ya tikali aotelengala po Wanduka mutana car alanda donc 3 momi Wanduka na volant bipoli na mupanzi benda ne Victoria principal kufa Wanduka mutaboma ya bakende lobi na tongo ba mission to bazaki et pas na bango bazongi Victoria Eleison. José Wanduka bomi mouvement ozo abandaka bien mais na suka bebisaka vous comprenez donc ndega ye wana a mutu oya azo ba vérité a mwana poto ya tongo José Wanduka wana mais asali mama na faute
a plagié émission na yo et puis atie songi hein oh na changu bato yaka poto ezalika bana njili hein o bato ba nani kingasani kimbanzeke banini bazaki moko pamba bato na ba fâché mabe ba bisika ya mo photo kendo sa l'émission ngabité na osala te wana mutulanga bosola na yeka kuna ordonné à ignorer bango à reconnaître kaka titi les valois quand ya lobi atangi bato na mabe be master erreur yo sali ngata to sai concept biso to tanga bato ba kufate ya kobi ko tanga ba masa na mususu ba tole ba nini baza ba yana yena age po ya zakileki bato na ya badaya mutu so akufi batanga yeki laisser les morts pleurer leurs morts yo okotanga bato oyo yo zake et puis ba un impact net yo oyo za kwa leader ya bana njili okotanga bato badaya te tale erreur yo sali ya munene ngwana mais ngata na sali émission yo natangi bato bakufa te o comprendre natanga bato bakufa te jise katanga za kotambola nanga natangi ete l'enfant mystère mutu oya a découvert à sa fongola boutique ya take au kikushi na Brazzaville grand prêtre naba nani Saint-Exupéry natangi ba ote po bakufa yozo tanga na bato na bino njili o bakufa no ko sabwete il faut équilibrer au moni il faut équilibrer aux autres na ba parisien à côté mususu biso ko tout à parisien te to ba parigo yo ko to parigo ça dit avant ba parigo ozomo yoza parigo oyakala okoliewa okolo bande wana te concerne apesio soko zoleka tangaka bi ba 24 communes yo le bio bana njili bayaka poto avant bana kasavu bokosi bana oui bana kasavu nde baya poto liboso na sali banquette na ngai balakisi nga peda noir et blanc ke bango bayaka chiki bana kasavu ba chiki oui na ndimi po bato alos nikelos bango nde baya poto avant hein ozomona tango los nikelos ebeta na ngai na wanduka to ana kini nana c'est que bango to ya liboso yo so bike nandimi viena ngaji mukelenga akoma na 74 menga za na nièce nanga nièce mwana grande sœur na biso itsa bakenda ya poto na 68 atanga na Bruxelles est-ce que yo tandi bato wana obosa ni kutu ke bosa ki pe na njili bosa kaka bato akopte bato mayele pe balaki est-ce que otangi nela Léonela viena yo ya quartier otangi ete mais ya kala na kesa même avant yo azako tanga avant na garge les connaissent obosa ni bato ebele noko ndenga pe na bosanaki mais yo yaki kopesa ngaka faute mais yo moko po bosani Léonela viena yo ya quartier donc na betelo maboko ndengo reverser bato o recadrer bango mais yo moko pe okwesu na erreur o recadrer bango bien mais okwe na erreur yango noko ifunga noto kutana na l'action ndeko bano basculer pour ça su ba faute te ya kukumisa kaka quartier na yo c'est wana ba faute grave non wana c'est ba faute grave ngana landaki ti na suka na sepela kitango sa émission mais tango ekolobaka ke na changu ezakaka bana njili a babysit yaya bandela émission le pendant siko poké le baki bana kasavu bato yaka poto liboso po ba tango los nikelos wana poto nanga na yo tozalaka te ba bolingo ya téléphone toyoka yango bosoko lobibe ba nise kuli ba sebana ba selo bams ba poto kalati ba eme maleba ba nani kombo zoki mangai nani Jacques Moussambote kombo na zako bosana wapesanga ba idée Jacques Moussambote bango bakoyaka na Belgique après ba kokota bato ya na Burki babwaka kaza bango parce que ils étaient parce que ba étudiants na vie na moko mwana ngiringiri aya poto na 68 yana Boamboma ozomona ke bana njili te bato ya liboso donc place wana bongisa ok merci
Voilà, à ce moment photo kende malé mais na tout nos makambo avant aussi ça nous le cas et le côté boni projet na bino na le king of Kimakuta yangwana le king de Kimakuta liste projet na biso et ça nango toujours bien. Je salue le king de Kimakuta Rive Kono le maréchal projet ça bien bon gars il a projet na mususu il a contrat na mususu. On ne vit pas sans se dire adieu. Gars il démoute na bimi na longo na katia groupe mais groupe est qui est bien. Au longo ndeni na comprendre. 2 semaines passées na toza na bino tout ça. Oui, ngalo oti ko contrat kalate. Na zo que depuis moi kala. Le projet na cité au longo. Non, mais ndeni so na vu koto ba futanga bien. Ah, donc c'est qu'on c'est nos. Té a futanga ngai, mais kotonga na ki, ils a projet ou à venir tangai. Faut n'attendre à côté projet. Non mais yo signé déjà kuna, hier vous t'a présenté au manager. Non, to solo le solo le bison balé que contrat et katani. Accepter yango. Supona nini? Non, parce qu'il les a dit. Des raisons moi ils étaient ngai, na ju contrat na mususu. Je vais travailler avec bana ba juna jana na neti petit Dajou, mon Jos Mundele, de toute façon, je salue Jos Mundele, il y a un tout basi va voyager qui ceux qui va zone de tout badi pour réaliser et tout badi pour finaliser et donc tout ça il a signé déjà contrat. Ngala moni même vidéo moko na moni pena le king of Kimakuta a commis pape. Parce que l'idéologie on se talibé bien à moins des arabes parce que pour yo manager c'est-à-dire idéologie les arabes idéologie c'est que manager me topé c'est idéologie wana pour yo salara émission moi proclamation mais muto bande ko manager yepé siko yo sali proclamation bi misbe ko petit na yo lisusu Jansi Mayasi que je salue en passant Jansi Mayasi Force Italia Jansi Mayasi big up na wana alors idéologie de vous pas na yo pe kaka non parce que yo management non ngala mi na makamwanate. Mais na biso vérité. Au moins beaucoup yo vandaka. Paris est la capitale de la mode. Vous comprendre. Makamnyo c'est beaucoup la vandaka wapi. Na Paris. Nyarko sa vandaka wapi. Na Paris King Kesera vandaka wapi. Na Paris Benz Bozi na vanda wapi. Avanda na Paris. Acha mon photo vanda wapi. Na kati ya Paris. Ça dit makamnyo so. Et ça la makasi s'agit de proclamer. Et ça la pape. Et ça la ballon d'or proclamation et ça la makangam na salaka. Vous comprenez? Nga za manager na yi. Soka tuna kia vina nga alinga ka sala ngote. Pour ko salarié. Nombre de vies au ya sali et l'équipe 300 personnes. Vous comprenez? Mais soka ya ki idéologie que manager tala cop zanga zabo nya na conseiller qui était donc il faut le monter na bien monter mais tant pas ça vraiment vite fait tant non ndemo kile salama artiste musicien mon côté à koko sala dikamusa contacter manager même président de la République azamba conseiller avant ça la likamba tout na ba conseiller na erreur ya sala que bon de toute façon wanga pesi na tiaki close na contrat biso na ye quoi. Donc c'est que l'eau pensé bien on te te ngasa ki déjà destina kendeki natali oka ndenge yo tali mais l'émission proclamation zo continuer nango ya sali quand même wana ye mutasali ngana hakuna te mais émission ba za kwa lenga mafuta nzo ya ba bonga ko ba ya za artiste musicien. Et là, quand je vais dans le sens, papa ou sala proclame, à sala jamais qu'on proclame musu. Nyarko sa proclame mutute et Kofi Olomide. A mekaka, a boakaka, nanzembo na ye, a boakati ti le valois. Le pape de la SAP, appellation contrôle, a boakaki nanzembo na ye. Maintenant, il y a qui ko proclamer. Ozomona. Il y a conception, conception makamani zanga. Vous voyez que ça fait 6 ans émission les kaka. Mais quand même, au bien un peu petit, j'en suis quand même vous féliciter. Non, féliciter parce que ils ont un programme. La Suisse va proclamer Mutukunate. Dans la Suisse, jamais Kuna et Zali Makamboya, Rive Kono,
Asala Banze Boakitoko. Franchement, il faut le féliciter. Tout soutenir qui est, quoi qu'il ne liboso. Mais il y a mon cas sous atiki makazan likamba bien ya Zosala. Mausolée. Tobete les maboko. Ah, le wana du Rich Manoka na Espagne a continuer likamba ye. Banzembo ne ya Zosala. A continuer. Mais makambo qui a commencé à proclamer à cause de la montée. Bon, qu'est-ce qu'on met pas pour mon abondé? Il y a Zali, pape naïe, oui, à sa pape. Pape Oyo, famille Mombele. Alors, moi, on a besoin de 27 ans. Alors, le quoi il y a Zosala, il a misé, et bien, mausolée, la récompense, il y a aujourd'hui, grâce à Zali, il y a pape. Donc, il y a Zali, pape naturel. Vous comprenez? Bala Paris de va préparer sa pape na bango. Na les animaux yaza naturel. Au moins est joli mondial. Depuis yana kufaki Victor etikali. Etikali na ye. Yaza aza leader naturel. Parce que yena kese ba makila moko. C'est-à-dire baza pe voir moko. C'est-à-dire ne kese akei joli akoko hérité eloko wana mbala moko. Parce que il y a le cola, asa pire petit, il y a Nyarkos. Asali Nyarkos, c'est le quoi bien bouillé. Ah, félicitations. Il y a une famille, va proclamer qui est que le cola Nyarkos a koufa, il y a un pape naturel. À quoi tu as dans la bouzo, mais quand même, au Benga quand même, oui, c'est que moi, je suis salué à nos salifs. Na bengi na parce que na ligne na polémique. Na bengi te ya yebi yondo constate mukomso sa émission na ye otunaye pourquoi ça là qui et loko wana alors que ye azana artiste et musicien ko garder loko wana bonda et babani e bota n non nga na bota nt mais to bengi ngoni na ote ko lobango il y a pas longtemps ça dit plagiat asali plagiat donc pour yo no telemela na telemela ke loko wana ke na lobaka chaque année que émission ezali marque déposée beaucoup ngana tuna beaucoup Nana Monivier, Yozo Lobelaka Bapicho Babima Balime, Otiki Sikoyo, Bana Firenze Wak. Oh, moi voto. Makambo alaka sina bossa na yango. Sale loko na yona ko soutenir yo. Na sale loko na proclamation. Beaucoup le vivant. Na tchaba fi bana ba mutu ba sepelaki. Ba jibe beaucoup la bien na téléphone. Oui, on sait les locaux bien menacés pelite. Batunyo so ya kalawana, kotiaka bango lisusu te. Mais oui, pourquoi le baki de quoi? Pour bana Firenze, na tchaki bango ba komoko. Acha mon photo bi ko za to lobe la vie, hein. Oui, za to lobe la vie, biso wa to kendara direct. Merci parce que répondre à la question na ngai mais affaire à voice muto yokaki. Ngai na yokaki voice. Des avrais ouf. C'est quand même non, pardon. Faire voice. Non, plan soit je réponds pas. Non, répondre dans la tête pour nga ma cambanete. L'homme en colère n'est plus maître de soi. Vous comprenez? Donc, il y a ceux qui a salaki. Voice, tonga na salaki voice. Donc côté notre voilà ton exception suspense ouais. Soka ya timenga voice eza histoire ya ngana yi. Soka pe na timenga voice eza ka histoire ya Psombali. Donc na kota na makamwate. Photo talaka la bola mutosaki banzela tout ça lingana 2 ans. On a travaillé 2 ans ensemble, on a des affinités et tout. Na problème na été. Surtout quand on a vu son nez, si Kalaté, que le fait, il y a un vers, il y a José Toumba. Eva Toumba, un vers. Moutaleki Azati. Eva Toumba, Moutaleki Azati. Tout ça, quand on a un peu de table, mais si tu sali, c'est la mi-balé. Il y a aussi la naïe. Déjà, ça la popularité, la minute. Bon, vraiment, ceux qui peut-être besoin qui s'appelle la police. Tu signé contrat. Il faut respecter le contrat. Donc, ceux qui ont besoin de conseil. Ah, on a ligne ça le loco boyo mondeni. Na ko sete boyo. Na ça neti ya. Na ko sete tala boitala boitabo likabo ko kutio che. Au moins tu as reproché likambo ya
ya kosala ba coupe kuna ngana lingaki nda yemba ba makambo na nzembo neti alingaki sala nani nzembo comment lauréat de la SAP. C'est une bonne idée na puyaki. Ozo comprendre. Na ibsa kanbi mon boss yembango mutubo ko tia yete mutubo tia ye. Ozo mona na pesa ke ba idée wana. Mais je m'attendais pas que akoya kokota na makambo proclamation. Ozo mona. On a évité pas idée wana e utaki na mutu na ye. Mais soko tali batu nyonso ba sepelité. Bon, tout le monde va se la ka. Et tu as 3 mois. Pour la proclamation et salam. Banani ba sombi na ngula oyo bona boye bazali. Parce que monte que siko yo kokena yo ko sina kontam so monte que non et mo boye ko boma pe sur net mo qui proclamation parce que sur album ezo bi mesenga rapidement ba force news à la rue ba force. Non, mais azana batu nyonso oya keka ezanga c'est tout. Non mais yo manager. Mais pas changer manager lo sikia maneno. Azaki manager ya nani? Yali tabembo. Mais elle mona qui n'est pas beaucoup là mona qui va passer avantage kuna. Ozomona. Et ça là ma partout, ça dire ngale to problème té. Est-ce que le sikia azaki no ko lita bembo? Mais tant mona beaucoup la promettre mamba bien. Atika ki lita bembo, est-ce que kinde bona wango ekufa? Non. Amona lita bembo na l'air nyos. Ozomona. Ngai na li toujours soki ki makuta na besoin nga. Abenga to solo là rien. Mais na koinde ko sala lisolo ko monter pona yi. Donc non. Là, ba petio pe ba ko sepelate. Moi petio franglish mo na Jos. Place que signé bon. Na signé na bango. Tango zo lia mbongo ba tu fo. Tango lia mbongo ki makuta. Na za ko respecter. Abenga yi belé. Bongo yo ke signé ga bon. Na ni ngoko to tamule mo la ite po. O ke signé no ka boye lo wezate o ke signé bon. Kuna ko za ke belé. Kuna za likolo. Oui. Bango ba besoin o tala kaka daju. Tala kaka franglish. Ko tali bino bi bango ba world ba et puis ba disque de platine ba nini tout ça. Et puis occupe na ki na occupe na ki ça va prendre dans na le tala no kuto avance déjà likonda avance pas likonda ka le daron nous on y va avec papa à Kinshasa. Bon toi tu restes joie oyo ba là on tali bien on a kei on a kei na bana nga pe ba soutenir. Oh ba bi kende ka non papa kende ka à ton âge kendo zo ramonga bien kuna. Ça dit toi problème té mais ezaki déjà ba tractation ezaki toujours solo là toujours ba petit mais finalité et salamaki na mboka mo morsan na bi morsan ya mo musika kuna tokendeki kuna ba petit ba benga ngana na mwana nga mwasi Galilée Masaya na papa na bango Jos tokeyi tokomi tovandi to solo liango. Omoni ba petit ba na besoin image na bango pe ele kaka ba milliers congolais. Bon, batali milliers congolais pardon. Batali mutaza mieux placé, eza papache. Ozomona. Shikoyo na ko sala. Mboaza makolomi na makende kanzela moko. Na ko travailler pour qui makuta na zo travailler pour na ba petit wana. Pour ya bango eza toujours voyager partout. Mais il ça n'est pas cité quand même. Nani? Qui makuta. Non, qui m'a coûté ça bien entouré, ça n'a pas toi bien. Vous comprendre. Et départ, ça n'est pas cité. Non. Ça va. Rien, bouger, tout. Ok. Voilà, donc, à chaque photo, je crois que moi, je vais sentir que non, parole de sage, mon colo. Donc, on a bien celui qui va pour son bien côté, sous notre salle, Kundulu. Et ça, qui est comment. Faut-il que parle au faut-il que ça la yanani faut-il que mais tout est normal on dit risque même ça va que non ah on salue les anaba professionnels gaillé à chaque fois qu'on a besoin de suka oui na c'est dans ce que ça fait à suka pour bato mokili pas comprendre nga voilà s'il vous plaît na zakana papa wemba na départ ya vivre la musique na vanda ki na viembule bele boye bien mais tango bote mananga etindaki kena kende BCB pardon wenge 4x4 na kendeki beaucoup la tuna kinga ozana viva ou bien que on a bien na ke wenge na bombaka te j'étais na banda kala na ke wenge tango komba okabwana sikoyo il faut to pona mutu na mutu pa yo kokende ngai na kena JB oyebi omona nga na Bercy na JB bras ici bras dessous
achat mon photo. Donc, na kende ko soutenir JB Piana. Tant na moni komi ba problème, na se retirer. Nga na tika kana. Nyoki yondo tika avant. Na tika ka avant. Petit comprenate. Amoni alobela asute. Tinde plutôt silana. Mais tout ça problème te. Nga na piano mukoto kutana nzamba saki to mona na kati. So ya ye mikili. Nga za na bangola. So tant que je peux aller à Aïba a pété pour la comme star, il faut un mouton comme ça qui vient en salaire. Autant que ça y va mais ce qui n'a qu'aussi, soit faut téléphone à mon piano, tout ça va mis na Facebook. Si les cambous, même na WhatsApp, sur les cambous, na quoi qu'on peut taper les cambous ils abouent. Ah oui, mais tout ça c'est bien. Mais ndé na c'est un piment na macambo ya JB, donc na coma libre. Et on a zakina de konangai Rive Kono Chikoyo na kena ba petit nangai ba franglish na servi bana wa bana ngati na faire salaire bien sûr salaire et salaire salaire yo tala kaka salaire 1600 pesa bo ba o kutu ka ni makite na mona kaka bon. Le daron, nous, on voit les samedis, les samedis, on a l'action dans la photo, on a image tout naturel, on peut y avoir des tobando monter. Josh kuta kani photo na ba inosbi, ba kuta ni na hôtel où il y a hein? Comment hôtel on est? T'es na qui hôtel on est? Hôtel du fleuve. Oh il y a Rotana. Ba sakuna na Rotana. Ba ozawana 8 jours. Après 8 jours, il et puis comme ça, cadeau na Goma pour un bateau. Donc c'est caché mati. Non, on bien déjà au départ. Petit na ko le bateau, la tika na moi frère la preuve yangoyo. Si vous arrivez à tailler bon, na matériel bon pour eh. Na ko sala bon te, wana za bana na ngai. Ah bana batindo kuna. Bana na ngai mwana wana. Ah mwana azobeta mzima. Mwana ya Joss. Asa mwana ngai. Tanga lobi papa. Ah donc faut soutenir les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Tout ça neni. Au moni neveu na ngai, toujours famille. Aigle kone nani. Fali pupa. Et kiri na ba salila e tokos. Au mona ka ba voyage na yi. Babilamba na ye ba petit baleli ezala modèle wana. C'est-à-dire moi je m'occupe que de ça. Ba voyage na zo voyager na bango, toujours filmer na papa na bango. Il y a des contrats. Mondele au moins tu voyager na ça na bango. Ngana tikali pour ebi raison. Li passa. So li passe bimi. Allez. Tu vas ko kene pour voyager ami ba aller so ba ya weza Canada. So kutanga ko na li passa toke Canada. De kini décembre donc partout. Ils sont tous avec l'image. L'image, ils ont les canaux écran. Comme il y a chaîne en haut. Banana. Vous comprenez? Il y a une chaîne à lobby. Banana News, ça dit que vous avez un petit wana. Il y a petit nani Dajou, sauf il y a grand Dajou. Pour y avoir ça aigle, c'est-à-dire l'image n'a pas circulé par matin. Voilà, donc bisous juste que exclusivité il y a image, il y a Dajou, il y a Franglish. Vous savez, il y a Kiri na bango wana nyos. Image na bango, bisous na moi na Joss Mondele, to bana ko faire véhiculer ba image wana. OK, voilà, donc tout est clair hein, tout comme dans le souka chez mon retour. Enfin ça va staff na au moins 2 personnes. Ah oui, pour nous tous dit ça. Donc là, il n'a pas merci à vous. En tout cas, restez connectés sur Tolo Bella Vie officielle. Merci à Papi les rois cartes illimitées formule Yasuka. L'honorable 4 fois prêtre. Maintenant, les lotis. Azalaga, Washington. Pendant Bandama Solo, Washington, grand pays. Imbécile Nabilele, imbécile Nabilamba. Et pas Yosalina, maman Nabana. Namboka Mouchen. Bambote belé et bouti pas grande vient à yo oyo lingaka. Deuxième, na bois qui petite sœur nangai oya côté ma solo nanga yende a des fois te bébé senzongo
Bébé Senzongo, ça moi aussi a aimé maman y a pas jumelle. Jumelle grâce à Bivier, l'idéologie on a accepté. Ngapé na kukuza na kati na bino. Ça dit toi déjà na momi moko ça dit Bébé Senzongo. Na kati histoire autre sala. Bon. Na boaki le jeune frère nanga José Sitting, l'homme qui roule carrosse. Yatama va karaché. Ba Maserati, ba nini. José Sitting na Voreal bambote belé kune pa yozali. Ah. Le ballon d'or. Jean-Si Mayas Forza Italia. Mobali ya maman c'est Mamayas. Bambote ebele. Blandine Bomolo Babou, l'épouse de Javier H. mon photo, paille grande. Maman Bana, Bambote Bele. Didier Mouchouaili, l'Nkunzi diamantaire dans Katia Luanda, Bambote Bele. Guy Bayena l'italien, il peut à l'Ataka, il peut à l'Atisaka. Il y a un autre zélo, il a ma forme. On a pu m'arrêter les langues bilamba. Guy Bayena l'italien, au Yébikak. Bon. Topusani, Eric Tola, l'empereur. Nakatia Yalola. Omba Lumumba. Ye Azalaka. Batuya. Ba japonais Nakatia Yalola. Mbote Bele, Omba Lumumba. Comment voit-moi? Ba fête le quoi dans un film. Comment voit-moi, Mokonzia? Les correcteurs. Les correcteurs. Ba fête il a ndani le quoi dans un film. Ali Nosene icône scénario Bambote Ebele Fataki Mariam Bambote Ebele Joe Mata Masikini pire petit agence Mayas Joe Mata Masikini Bambote Ebele Patrick Meka le roi des blousons Bambote Ebele Cyril Kina, Mfumu, dans 4 jours à Nakini. Toyo Kaikuna et pas mamie, il est là. Cyril Kina, Bambote Bele. Elika Nabiso Zayo, connaît pas mamie, il est là. Vaticano, le pape de la SAP. Na reine, Bambote Bele. Vaticano. Christian Zaba. Le chanteur congolais le plus célèbre. Big Ansumbu, le jeune producteur. Le colonel Freddy Lumbuena Dio. Azan a katia pepo na minitoyo. Auti Angola azozo. Big Ansumbu, a mbuta. To fete na Lyon. To kutangana na Lyon. Dans une semaine, tous les ans, Lyon. Ok, Bambote Bele. Billy Palucci, Boston. Bambote Bele. La luxeuse de la presse, Maman Ko. José Monde l'Olivier Gaulois. Maggie Monvotoligno Kwatembe, Maman na Galilée Masaya. Bambote Ebele, Nabo Sanité. Na Bossanité, wana donc Nkunzi na bango la première dame de la Louvière. Il y a la dit Tefo. Moi c'est Jean-Jacques na Louvière Bambote Bele. Muta lekio na Louvière azati. Yo za Nkunzi ba mama. Solo. Il y a solo ko. Bébé se fungu la paix dans la Louvière. Patrick Lumande. Haute tension de la SAP. Et Madame Bambote Ebele. Pour le vendeur d'illusion. Boutika koyi baba émission ya bato. Eve Tumba. Eve Tumba na Anvers. Antwerpen. Les 14 tozakuna déjà. Pour le mariage na yo. Donc ningisi monde entier. Tokoza kuna. Petit nanga wana ya Suisse comment on a.
Bosani connaît Freddy Lumbonadio. Ah, connaît Freddy Lumbonadio. Bambote Belé. Master na ye moko pire ngai. Masia France Spiritu. Bambote Belé. Et pas aux Alikuna na Suisse. Maître Chameau. Rome qui roule carrosse mitu keloko pamba. Babe osambu isi Gucci na kati ya Suisse. Yonde. Bangote. Yonde. Bangote. Yonde. Bangote. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que Tokomi Nasuka, émission Hachamovoto, ça se passe comme ça. Donc voilà, restez connectés sur Tolo Bella Vie officielle. Numéro de bus, on les a affichés. Benga Bisso. Grand prêtre Moko Tobosani. Rijana. Tobosani c'est J5. Obiso Tobengaï. Andy Riss. La bière de tous les plays. Andy Riss. JR Ntimba. Le playboy. Basi balela est fort bogar moko boy. JR Ntimba lo ba mingi te. Alo bale mingi te. Calme. JR Ntimba. Mais ala masolo. Yende. Bangote. Bangote. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolo Bella Vie. On va vite, tu veux la lumière?